Bato dépasse. Ezama wa pone bino. Ezama wa. Ngai message na kopesa bato dépasse. Message ya bato dépasse bolandanga malamu. Nazana kanda makasi pour la bande connexion à IDPS. Kanda nanga liboso. Logo la roye ma pekiti biloko nyonso ekiti. Sabino boye bakate Lumumba wana. Lumumba bino bozosakana boye bite. Na tenga bino bamboka ya Afrika nga na yebi. Toke ko zoba jeep mais to mi bengi ba résistant. C'est pourquoi to lobby lelo tant que même biso ba résistance to na résistance. La vraie résistance. Ouais, tikeli précisément na ngambo ya Fayulu. Pas Palu oyo, le Palu est divisé. Le Palu ezalaka, Palu Kizenga, Palu Mayobo, Palu Palu Makiasi. Le lot la quatrième Palu, et un nouvel élan. Quatrième Palu, c'est le nouvel élan. Quatrième pas Palu, mais changer forme na comme un nouvel élan. Mais bizarre les nuances. Na nyonso ngana yebi tango za na Palu yango na moni pena uniforme na nouvelle là bato nyonso bazaki na Palu bango na pe ba kesima ya Adolphe Muzitu nyonso composition mobimba wana ezali Palu donc nouvelle là za Palu to résister contre le mal to za la bato moko te to boyi na butu na poko to ko zwa mbongo. Papa, à propos ya koya ya roi belge wana, ngai personnellement en tout cas, et baki seli biso ata eloko moko te. Et longole li biso pasité et baki seli biso pe eloko te. Roi belge oyo akomi awa, aza investisseur te. Que lokola wuti Belgique aye awa aye ko investir. Non plus. Roi aye pour a contribuer sous ma belle na kati mboka na biso. Eloko na kolingana loba yango yo. Roi belge lokola ye awa, fallait pas Félix ayambaye. Roi belge bakoki ko yambaye na honneur te. Roi belge kuta koki ko ya mutu ya ko batama. Po aboma. Po ya na ye ya awa ifo ya ko batama. Tokoya ko sutuka déjà que si akoma kina kina azosenga biso nini bolimbisi. Mais eloko ya kokamwa pona Chilombo a sensibiliser batu bakende koyamba roi avec honneur tandis que roi na maboko na ye azana makila ya Lumumba, azana makila ya Kimbangu, azana makila ya Kipanvita, azana makila ya Mpolo oyo bango baboma. Stade to benga stade martyr et la kisi boyeke bato oyo ba roi baboma. Ya liboso ya mibale yango yo ba belge ava bakende bazwa bomengo na biso mwanda mwambo na biso ezaki na caisse na biso bakenda nango batikela biso ata eloko moko te balakisa biso pe munoko na bango te biso na bango pe diplomatie sala nini ebe bakala toyoka na te. Je m'étonne beaucoup aujourd'hui na mandat ya Chilombo soki azolinga asa la propagande ya makambo ya Lumumba na Belgique. Papa na ye mutu abomaki ye nga na lobaka mikolo nyonso. Na ye bien malgré tout na zalaki na botamité. Dans l'ancien temps, celui qui fit le ministre de l'Intérieur, ezalaki nani? Papa Tshisekedi. Ye mutu asinyaki mikanda basoda basanini balanda ye. Yango yo nazoloba boye roi wana soki azalaki roi yakoya kosilisa biso nzala soit roi yakoya kopesa biso mbongo lokola baboma banoko na biso bakoko na biso mbele roi aye kosenga biso bolimbisi tandis que roi azo regretter lisusu ndenge to yambie soki roi azo regretter si azo regretter ndenge to yambie amoni biso babolole era ye olia kende bandundu te akende Equateur te a proposer kaka kende nini Lubumbashi na Lubumbashi azo ngosala nini soki biso bakina toza bazo baba Lubumbashi miko nduku yeno mina lomba hivi kama ule roi anafika Lubumbashi lumubambe maibwe baba mbaye ata mabanga na Lubumbashi parce que bisika oyo ya zako boma bateza nini Lubumbashi
yaya presque on a ça yango. L'arrivée du roi n'est pas au bénéfice de la République démocratique du Congo ou plus loin du peuple congolais. L'arrivée du roi est au bénéfice de l'UDPS. Pour pas soukola makila papa Tshisekedi azali complice na loi ya Patrice Emery Lumumba. Olandi roi yemo ka lobi oublions le passé. C'est-à-dire na Félix Tshisekedi na roi ba yona kike biso to bossa dans le passé. Or dans le passé on nous a enseigné que c'est le papa Tshisekedi qui a écrit la lettre à l'empereur Kalonji que le crapaud Lumumba a été maîtrisé. Mais moi je n'oublierai jamais cette lettre et cette lettre j'en ai chez moi. C'est une preuve que je montrerai à tout moment na bana nangai. Arrivé à roi, ezali mascarade, arrivé à roi école beta biso le côté na 2012 na tango Kabila le roi était ici. Tango ayaki nommé Kizenga le grand cordon. Et la kisa biso le côté et bakisa biso le côté nzale continuer ki. Roi pe koya na ye lelo. Aye lelo chilo m'a invité hier repesa ye mon solo, apesi ba minerai, apesi nyonso. Ake kotambola na mwasi na Lubumbashi alongo kuna ke Bukavu azui matière premier aye ba carrière minière na bango batika e bakei. Et le roi a présenté le regret que le roi a présenté lequel tango aye na parlement aye komona elongi ya mboso kaka ndenge batika ngo na 1960 ndenge ka kwezali batali elongi ya bato ayi de pes chaque mutu na forme na ye azotala o bango to ba changer teto nini je présente mes regrets. Abosani na pardon ayelaki a présenté ba regret na santé coûté na ba congolais santé coûté pas battu le kwebo santé coûté pas mboso santé coûté na bato de pes o bazobenga ye baba na ko kumisa ye ba siri ba drapeau azotala na moment na 20e siècle ces gens ici continuent à souffrir comme ça na 20e siècle ba congolais bazaka ba forme té bazaka ba makako. Je présente mes regrets mais avant la présentation de ba regrets na ye il a fallu que tout n'aille au présenter par regret na eloko ni. Lui-même a dit ceci. Régime batata nanga to ba maman nanga to ba koko nanga ezaki régime ya domination. Tango belge ya ki eloko ba yela ki biso liboso la Bible et la politique. C'est-à-dire na Bible na bango, na politique na bango ba yela ki biso ezaki pona ko dominer peuple congolais. À partir de là boboaka ba Bible. Belge moko lobi que c'était un régime de domination. Ça c'est un. Balongoli ya biso bati ya bango ba dominer biso to mona ngati bango ba nzambe biso toza ba satana. Il faut to boire la Bible à partir d'aujourd'hui l'église onyo so bomoni ezali yango ndezo travailler pour na affaiblir le peuple congolais à la libérer té. Ça c'est un. Yemoko lobi yango na regret na ye politique ba tikela ki biso et même biso nulle part. Yango politique o ba tikela ki biso toza ko yeba te mitu eza ko sala bien té. Lumumba a été assassiné par le roi de la Belgique, Okito Mpolo, papa Kimpamvita, maman Kimpamvita, brûlé vive par les Belges, papa Simon Kimbangu, tué, malmené, torturé par les Belges, nos ancêtres coupés les bras par les Belges, Mbongo na biso ba pillé, ba comme ça qui pays na biso munene boyo province ya Belgique. Le Belgique Aya d'emblée boye, je regrette sans pardon. Et c'est pourquoi tu réclamé le lot, biso va résistant. Place union sur vos alliés, biso to kotika likambo jusqu'à ce que la Belgique va dédommager la République démocratique du Congo, jusqu'à ce que la Belgique va dédommager la famille Lumumba. Et je présente mes regrets, moi, à François Lumumba et les deux autres. Félicitations à Guy Lumumba et Michel, on va contre manipulation, contre sa image à Tatana Bango likolo ba billet vert. Mais tu l'omba yebake forcing azo sala na papa Lumumba et koyela ye mabe. Toko sala ba cérémonie masanga toko benga ba koko nyonso o ba belge ba bomaka na ba papa na bino. Toko sala ba cérémonie mikolo koyo toko yoka. Vous irez nulle part parce que vous crachez, tu l'ombo cracher na mémoire de Lumumba, na mémoire ya Okito, na mémoire ya Mpolo. Okokende epai moko te okozalaka au tourner au rond-point. C'est pourquoi tu lobby lelo tango tozoloba même biso ba résistance tozoke na résistance la vraie résistance o etikeli précisément na ngambo ya Fayulu to résister contre le mal tozala bato moko te toboyi na butu na poko toke kozwa mbongo toke kozwa ba jeep
mais to mibengi ba résistant te tozala ba résistant solo to résister contre le mal pour na mboka na biso soki président ya solo tozaki na Congo alingaki ayamba Belgique sans justice te mais tellement tozala bato bazo nommé par nomination azo banga ne mundele azo trembler ne la peau blanche azu bande konaye apesi bango ba drapeau boya to landa ye peuple congolais moko ta yaki wana o ba yaki ce sont les membres d'un parti politique ya UDPS na o bazolia mbongo pas justifier mbongo bazolia basibisi bango ba drapeau na ba 10 000 francs na ba palu oyo le palu est divisé le palu ezalaka palu Kizenga palu Mayobo palu palu Makiasi le tozana 4e palu eza nouvel élan 4e palu c'est le nouvel élan 4e palu mais changer forme na comme un nouvel élan mais bizaleli nyonso na nyonso ngana yebi tango za na palu yango na moni pena uniforme na nouvel élan bato nyonso bazaki na palu bango na pe ba kesima ya Adolphe Muzitu nyonso composition mobimba wana ezali palu donc nouvel élan za palu 4 mtako sabilo te ngana lobby mutako tuna na expliquer ye pourquoi na benyango palu 4 or dans palu Tshisekedi to Fayulu atikala kozala te donc na lobby que roi font débat na 2010 azalaki to tikala ka ba congolais boy na 2022 aye Filombo akozala kaka boye azaka ka incapable ya ko kitsa même lipa ya desa roi zo kende lobby total lipa ya desa Chilombo azo lembana lokola roi aye soki ekoma pepele donc ils a faux débat le roi ayaki po Chilombo mais ça na ye moi pas plaisir côté que koloba non au nom de la République et de ma femme. Alors la République ici, sa femme est qui? Moi ça Chilombo za nani na République. Moi ça za moi sinayo. Est-ce que boyoka ki roi lobi au nom de mon pays et de ma femme? Roi lobi au nom de moi-même et du gouvernement belge. C'est ça. C'est ça la vraie politique, le vrai discours. Ça c'est le discours au basali le bandeko ba taliban. Il y a 37 ans, basala ki école buissonnière. Bazo sala ba discours ezo na misa batu ke oh zemda école ya ban discours ya ban école primaire. Il y a lelo, il y a kalapete, il y a lelo. Vous comprenez? Donc on a discours il y a flatterie oyo Chilombo sali et lelo roi zozonga linu ya lumumba koya nango il faut justice et salema to juger jutango ya zozonga entamé makambo justice de salema bongo linu sa nini eya voilà un peu on a quoi koloba pour arriver ya roi pour nga océan na peuple congolais mususu na ndimi to retourna peuple bango moko ba bénéficier nini to bénéficier loko te même diplomatie ngo na Belgique nous a colonisé munoko nini ayekusa biso nini aitigela biso eloko te bongo lelo ayopesa biso nini wana ezali ba fana ya Chilombo wana ezali les 37 ans oyo ya école buissonnière ya lokuta ba papa na bango poto boma image ya le crapaud maîtrisé ngana za na lettre na kotangisa ngo na bana ba parlementaire debu na kotambola nango na kotanga yango boko yo yango to bosa makambo Chilombo na tata ya basala jamais. Merci. Bon, nazana mingi ya koloba te. Merci na question na notuninga na sepeli nango makasi. Tozo tu na boye na ba mama na biso na ba koko na biso balandaka biso. Muto yo azoboma bandeko na yo. Abomi bandeko na yo, abomi bandeko na yo, abomi bandeko na yo. Yo zuye akomi camarade na yo. Otinda lisusu bana ya famille na yo bayamba ye. Eza po asilisa biso topo akangisa biso asala biso nini. Question wana nazotuna eyeli ya roi. Roi yepo na koboma biso ou bien ayepo na asala biso nini. Totali Lumumba, totali Kimpavita, tozotala oyo ya biso Simon Kimbangu le prophète de l'Afrique centrale. Nani abomaki ye? Ce n'est pas roi. Bible otozotanga lelo uti wapi. Bakoko na biso Kimbangu nazosenga na yo na minute oyo roi salata crash. Soki ya solo nati sekedi bino bosala crash na mukola lelo ko bozo mata avion. Omoni mabele oyo bino bozo nyateza ya biso. Biso batunde tozolo belango. Yo roi na 2010 yako yela biso ni. Tozo tuna mutuno yela ki biso ni eloko te. Na 2022 oyo ye bisa biso discours opesi okiti biso lipa Chilombo okiti seli biso lipa
Thomson à 500 auto bande ko soma na époque ya Kabila na 100 francs. Lelo yo matisi yango 500. Ozo yebisa biso ke to landa to suivre roi ayeli biso ni. Minwa Lumumba eko bakisela biso nini na Congo. Papa na aboma eti. Azalaki complice na liwa ya batu nyonso. C'est pour cela balakelaka ye ke ebembe na ye kokundama awa te libanda. Moïse Tchombende alakelaka ye. Mutu nyonso akoti complice na liwa na ngai. Ebembe na ye libanda. Mena sengi na yo boye Chilombo yokanga malamu. Soko lingi bosala krasi te na mukolo lelo libere roi azonga mboka na ye. Aboma biso asengi biso ba bolimbisi. Bolimbisi asenga biso asengi biso wapi tomoni te. Azo présenter mes regrets. Regret ya nini? Azo regretter nzala. Oba Congolais bazo kufa butu moi na nzala. Le ventre enfamé n'a pas d'oreille. Yokanga Chilombo soko zo tala figiro malamu. Politique ozo sala eza ya bana ya tongo oyo ya bana mike. Zoba politicien ba papa na biso ba juge bazala ba mboka. Ba o batanga te balakisa yo politique. Ozolanda, ozosala eloko te na sengi na yo. Roi, retourne-toi. Toyebi ki walon te, toyebi biso na munoko nini. Toyebi ki walon te. Olakisa biso munoko na yo te. Oye ko dominer biso olakisi biso die. Qu'est-ce que signifie die? Ba pasteur boyoka. Die eza nini? Die wana eza domination. I eza international. E eza union. U européen. Biso ba colonisa, biso ba regretter. To expliquer ngana nous lelo Chilombo. Sikotango zwiro ye na mboko. Lobi na tongo bana IDPS bokiti salipa. Bokiti samungwa bokiti sa. Biloko nyonso o eza komata na RDC ekita pona koya ya roi. Transport européen embouteillage sila. Pona koya ya roi. Mais soki te biso na bino kaka na wewa. Bozwa ba poste te 10e ri yango ane tondi. Bozwa misala ezate. Pona nini? Ba contrat lokuta. Kagame ye wana pe kuna azo poudrier. Alobi ngai na kotika RDCT. Nazo poursuivre bino. Roi zwa lettre benga Kagame aya asilisa guerre este. Po yene muto abundisa biso. Yo colonisa biso. Kende pe kosenga ye atika bitumba. Biso pe to okufi ebele. Mais to sengi na yo boye. Chilombo. Moi aussi je regrette beaucoup discours au PESA. Discours à Balamike. Un discours qui n'a été jamais préparé. C'est lui qui a fait un discours. Zongi se na bande de l'école. Akende kutanga. Olandi eloko na sukisi yangwana. Zongi sa muto ala sala ki discours ana na bande de l'école. Il ne sait rien. La tête est vide. C'est pour cela tout ce que vous faites, rien. Pas journaliste, bonjour. Pour roi, il y a roi, Bissoyo Tokoli, tu as 53. Je me trompe que, pardon, les étudiants, belges, les étudiants, congolais, basala de bawana, na landaga yango. Roi, awakoya, il faut y a nandenge moya propre. Il y a président wa kokitsa motema alaksaye ndenge makamunenge ken meneti ye banoma ki ekonome pe totali na ba école nyonso ale na kisasa ni place moko to mona ke Kisegedi asala ki classe ezate François Zoluba ce sont les français parler mais nazo ko mona ke nazo regretter mutu oyeye roi memi yawa nakolo babana na efubaza François Lumbumba azali awa. Ce qui est dans le pays, est-ce que papa n'a pas mouto à Bomisaki Lumbumba? Est-ce qu'il y a vraiment cause à coûter? Non, ce n'est pas à Zomonate. Hein? Baluba nyonso ba mani ke ba yeko pesa yeke mukunji. Ki mukunji ngo ba ko pesa ye na no alesa ta peuple congolais te. Ba nomé ko nomé. Azo kitazo mata ba voyage soki combien? Quelle sorte de président? En tout cas moyena la na mingi ezate. O eza makambo moko ya kokama na président neti mutoyo. Ba place à taille peine, comme on a une classe exacte. Ce sont les Français parlés qu'ils parlent. Hein? Mais Moutoyo, oyo ba Belge bango moko baluba yike. Mulu ba kozwa pouvoir te yango to vivre yango. Akotika la kozala suso o 3e mandat exact pona ye. Ceux qui tala gagam. Obéissez mutu roi,
na poto na bitumba ebongo soki babumi ye charge wana nani akuzwa yango mpona sentiment mpona nini obimaki likolo te bato bamonaka yo obatami na kati ya voiture moninga aza na likolo président soki mopaya ye abimaka azopesa mbo de tous les côtés mais yo na kati ya voiture obatami mpo na esengo eza mawa mingi mpo na yo nayebi te soki exile na yo ekozala wapi merci ngai message nakopesa bato edepasse message ya bato edepasse bolandanga malamu lelo basentima Tshilombo apesa discours baye kupresente mwasi na ye mobali aza roi mwasi azali reine na Congo bato edepasse eza mawa mpona bino eza mawa bino bosalaka makita 4 pays bosala makita na bino bosalaka bobotula mabele oyo na monoko ya roi na bino ayaki Philippe alobi nini ça c'est yaka c'est moi ça c'est yaka ngai kolo mabele bobandila wapi tala ndenge azalaki kotala mboso mawa mingi omoni ona yebisaka yo mboso mawa omoni ona yebisaka yo mwana mukonzi atikalaka mwana mukonzi mwana mungamba atikalaka mwana mungamba makambo oyo seya alobaka komona kango pamba te oseya kopesa yo bukonzi oseya zakiamfu yo zakiamfu te mboso omoni roi na yo bokendeki kozwa bosine basinakiri omoni ndenge azotala yo neti azomona oyo eloko nini na bino bato edepasse bazokomi présente na koloba na kobina neti nga muyaka kasi nga muntu nalakisa danse wana liboso ngai mokolo mboka nakendaka na table ronde yo roi mabele na ngai nazwaka yango sanduku ya mabele ezali panga muyaka yo lelo soki okokolize bango opesa bango oya bango zwa bato na yo simba nzela kende na bato na yo mema Tshilombo na mwasi na ye wana Tshilombo azali rwandais mwasi ya Tshilombo aza rwandais bakenda kokosa yo kuna na este kuna bitumba ezalaka te lelo yo oye na Congo yo kovivre bitumba oye na Congo yo kovivre bitumba liloba nini olobi ngai mokolo mabele nazotingama rua ngai nazoboya Filipo ngai nazoboya bato oyo ngai koko ya panzo oyo azwaka mabele na table ronde ngai nazoboya bato oyo na mboka na ngai zo bato na yo na mutu na yo oyo akendeki kozwa ye na 2023 na mboka na ngai te luka mboka oyo okopesela ye bukonzi na mboka na ngai te akotikala kozwa eloko te naza na kanda makasi mpona bandeko na biso ya IDPS kanda na ngai liboso biso tosali marche mpona tosoutenir basoda na biso na ya mboka tosimbi drapo ya Congo bino bobundisi biso merci jour roi na bino aye tata aye ezala esile bobimaki na badrapo parti ya IDPS bobimi na badrapo lokola roi aye mape ekiti biloko nyonso ekiti tosepeli makasi me eloko ya liboso nayebisi bandeko na nga ya sankuru bokeba nakebisi bino bokeba so bino boyebaka te lumumba wana lumumba bino bozosakana boyebi te natenge bino bamboka ya Afrika nga nayebi mboka lokola Egypte
bazo reconnaître Lumumba. Mali, mboka loa Mali bazo reconnaître Lumumba. Bino bozo saka Lumumba hein. Bino bozo saka Lumumba hein. Bozo saka Lumumba hein. Hein? Et là on a yebisi bino ba politicien Sankuru bokeba. Hein? Ça boza posa boli mbongo. Ngai attaque peuple. Et là bozo sala. Na tomoli ka mabele. Na tomoli mabele. Omani mabele na tomoli. Soki Lumumba kufaki po na mabele oyo. Oyo nyonso akolia mbongo asala vante po na mboka. Po na Lumumba aomona. Natuni bino mutuna bino bana Sankuru natuni Sankuru mobimba. Bon répondre nga. Moto abomi papa na yo, abomi bandeko na yo. Biso neti ngai na yo kakete Lumumba bachaye na sid. Lelo omona moto moko ye soki na linu ya soki ya mbwa, soki ya likako, soki ya ngulu kete linu ya Lumumba. Asaki nini? Po baboma ye batikaka linu. Ngai naza posa na yeba oyo Lumumba asalaki, bazwi misuni batumbi, bazwi makolo batumbi, batikika linu. Il faut peto yeba linu yango. Est-ce que ya solo eza linu ya Lumumba to linu ya Lumumba te? Eloko na tuni bino mutuna bana Sankuru. Na nyonso bozomema bokeba atake pepe. Na lobi po na moto te me po na ngai pepe. Bokeba. Na ba je bozo sala. Bana Lumumba boza mayele te. Bana Lumumba boza mayele te. Moto abomi tata na yo. Lokolo omoni te, loboko omoni te, liso omoni te, suki omoni te. Ba meme olinu kete linu ya papa na yo. Il faut yeba nanu. Ndenge nini bazikisi suki, bazikisi maboko, batikaka linu. Ava lino wana eya. Ngai pepe ya Sankuru nde na yebisi bino. Ngai pepe ya Sankuru na yebisi bino boye. Ava lino wana eya. Il faut toyeba. Asalaki nini? Ndenge nini? Bosundoli misuni nyonso botumbi, botikika linu. Na suki wana.